Bonjour, bonsoir la famille, shalom, peuple de Dieu, shalom, ma maman, papa, place aux amis, c'est Marie-Grâce, on a les bossos vraiment, il y a ba télé, na bino, ba téléphone, partout, bolandanga, naza c'est Marie-Grâce, naye, to solo la Bible, émission, to solo la Bible, Bible le banabiso nini, Bible ezo lakisa biso nini, ok, to solo la Bible, tozo kose, tozo mipesa makasi, tozo yekola po muta koka ezate, muta yebi pa zate, tozo yekola, tozo mipesa makasi, to solo la Bible, tozo se motivation eza na kati, couragement eza na kati, nyonso eza na kati. Leo na histoire ya 5 filles oyo bayaki ko déclarer ba loi na bango. Abonnez-vous sur Marie-Grâce Taylor TV, partagez et s'abonnez vraiment. S'abonnez, abonnez-vous massivement et ça abisso bien. Partagez BTM Motomoli Solo, chaîne YouTube Moko, c'est Marie-Grâce, Mama Yaya Leki Mwana, Alobelaka, to solo la Bible, émission to solo la Bible. Donc, nous sommes au monde en prédication, nous sommes en exhortation, nous sommes en enseignement, nous sommes en ndenge ka mulimo mosanto kokoka kolinga yo ozwelango ozwango na ndenge wana na pambo nzambe pona mutu nyoso landanga. Lelo eza mois de la femme, à mars eza mois de la femme, mois ya ba ya basi yango na ngaki na partager na biso na ba personnage mona mona na kata Bible ozaki ya basi ba telemaki. Tout en nombre 27. Nombre 27, 1, tina 11. Faut lire Bible na yo place oza. Ozu vraiment Bible na yo. Ce qui a français, anglais, na lingala. Nombre 27. Au bandit. Na 1, tina 11. Ezolo bela. 5 filles oyo. Bakenda ki ko réclamer ba droit na bango. Na nombre 27. Parce que tanga na tanga ki epesinga vraiment makasi on a partagé na bino nombre 27 ezola biso ke basi oyo papa o aboteka bana basi aboteka 5 filles aboteka 5 fils qu'on a 5 filles on a abotaki na tankala ta Moïse na loi ezalaki ke non soki ozana mwana mobali te ba bien na yo bato héritage bato bakoki ko hériter ba bien na yo ezaka bana mibali. So za la bala mibali te ba bien na yo ekokende pa ya bato mosusu famille na yo ba proche famille na yo tout. Siko ba fi je crois baso bazaki batali boso te bana déjà ko salama ke mutakufi ba bien na eke mutakufi ba bien na eke 5 filles oyo 5 déjà de la biso signe à grâce 5 filles oyo l'air papa la bango akufi maman kutu veuve za eloko lobate vanda ka calme. Si le lot de monde a veuve musuba na eloko lobate l'air jeune fille oyo ba parents ba jeune fille oyo ba papa na bango akufi papa na bango la akufi ba telemi balobi non tokoyika ovanda boeta tokoyika ovanda boete papa la biso azalaki na bien asali ba mbongo tout a se rebella qui peut contre nzambete akufi na masumu na ye oui bien sûr akufi na masumu na ye na berère na ye mais azalaki parmi bato te basangana ki polo bakende ko rebeller contre nzambe ye azalaki na lisanga wana te alors tokende ko réclamer ba droit na biso eza ba droit na biso parce que makila wana makilo eza na nzoto papa neza manzoto na biso eza te poto za basi ndefo autorité ba bien na papa na biso te basi 5 filles oyiba maman de ba veuve bazalaka o tamso bando ba ne botika bokende te omoni eluka ba problème bana na babi non soto kende batelemaki bakei liboso ya Moïse wazaki likolo bakei liboso ya ba sacrificateur bakei liboso ya ba mbuta mutu ba leader de l'église do ba kambi nyonso pe liboso assemblée nyonso to Bible lobi bana na bakei le bakei bango nyonso to 5 bakoko réclamer droit na yo thème nanga mission nanga ezaki non femme tu peux changer la loi. Woman, you can change the law. You can change the law. Moi si okoki ko changer mibeko
mibeko na mboka wana ezaki déjà établi bongo donc mwana mwasi akozwa akohérité le côté ya baparent na ye bana o batelemi bakei balobi non Moïse biso toye basacrificateur biso toye balider biso toye papa na biso abotaki mwana mobali te abotika mwana biso bana basi oui akufi siko papa na biso lokola akufi ba bien na bo pesa biso mabele bo pesa biso parti na biso bo pesa biso bien na ba bien na biso ba bien papa na biso loko alue ezaki établi obi ke na kati assemblée mutu so koloba oui mutu so bi non mutu so komo ba totala na mutu so koloba o ko ekoloba je crois zaki na débat pardon débat ezalaki pour lui ezaki déjà établi bana wana basali nini je crois pour nanga na mona ke non bazaki déterminé babi non exactement sur la discussion ekomaki te opesa bango te loi de Jésus établi baza bana basi bana droite te bana lokoloba te parce que na temps kala na temps Moïse ezalaki bongo donc moi siku tu vanda no kaka musano kana cuisine lamba na bana na babi non eza bongo te toko donc faut la discussion esalamaki oyebi kamba ta muki baza discussion batu pe mutu leader ko lembisa ne motema mais muso azana te loi de eza loi ko changer te o Moïse tamso tellement tamso lekela ki mutu amona ki makambo na ko katanga moko te makambo na ko katanga moko te il faut na kende ko tuna nakende kotuna epanzambe na sepe na 5 na 20 na Deutéronome na 1 l'air okiti na 5 bible lobi que non Moïse porta la cause devant l'Éternel na 5 babi Moïse amoni que non makambo za niveau na ngate bano baso ba telemelinga Moïse a porté cause on est pas epanzambe yo kama munzamba lobi ne mais bana na bazana raison siko loi wana nzamba yeba kiamuti Moïse alobi nzamba bi bana na bazana raison pesa bango héritage ya papa na bango pesa bango héritage ya papa na bango bazo mériter yango pe yebisa peuple Israël soki mutu abota mwana mobali te soki mwasi soki ba abotaka bana basi ba bien na baye ekokele pa bana ya basi ba bien na ye kokeli pa bana basi soka bota bana basi te ba bien na ye ko pa ba frère na ye ba sœur na ye soka bota bazana ba frère te ba bien na ye okeli pa ya ba mangi ba benga ba first cousin second cousin ti soka azana ngote ekeli pa mama famille na ye émission comme kitoko rotation comme kitoko Moïse alobi foza Moïse azaki étonné mais loi o déjà singa ezaki établir loi esi de to sala ngo ba mbule belé boy alors le lo stock ndoko changer loi mais loi de Jésus qui pesa maka zambe so alobi sa lobi o ya bengi pire mutako ko benga ngwa pire azate ata yo zo mona likambo na ezali sumu mokili mo bimbelo be ezali sumu mais so nzamba binzela na yo le kiso donc eza bongo amen Moïse voilà je kola banda ko zonga ba nzambe nanga est-ce que bato ba konzima ke nzambe muta lobi ba sacrificateur ane belé baza ba leader ane belé baza bato wana pe kuna est-ce que ba konzima décision oyo mais lokola nzambe alobi ngai na yoki na osala oyo nzambe alobi Moïse ayaki apesi bas na wana ba bien na bango ba hérité ba bien papa na bango na bandi wana point liboso yango na fongoli point mosusu femme Uzaka kate que non journée de la femme to la tarali puta eza symbole biso to africain to la telonga li puta puta to eza ka juste symbole mais journée de la femme et le barate que non eza journée ma puta o basi misu na Afrique ba yebi ngote ba bomeli mabala to yeba ka ngote liboso journée de la femme na Afrique ba maman la biso ba koko na célébrer ka ngote bato ba ye na mboka ba mboko eza intégré batangi babiso o to ye ba moi mikepe to tangi o comprendre journée de la femme ezaki na basi mo ba telema ki pona ko réclamer droit na bango droit ya moi si ezalaka déjà pour bible le bina biso basi ba réclamaka ba obika mokinde za ba longolaka je crois ba longolaka le roi luango ba ali basi biso ba ko comprendre faut zape basi ba réclamaka ba zape basi ba tanga ka pe bible avec note o lo ezalaka bato ba réclamaka
Toko pour réclamer. Bah réclamer loi la bango yango le toko le 8 mars journée de la femme au moins si a autant ça a autant c'est mi a autant c'est mi belle bavandi moi si a okende musala moi ça côté politique moi ça côté partout eza na porte moto eza ko kangam et kangam la moi si pour le moment moi si à côté partout yango to célébraka moi to célébraka ngo pour nanga la bandi sikoyo bana na bazoki bilo na ba pese bazaki déterminé ba pese ba argument na bango ba discuta ki na ba Moïse na ba leader ezaki ba discuta ki ba pese ba argument na bango te biso photo zo papa na biso boy na boy jamais tokoki koza ke non papa kufi azaki na bozu ke place mususu ale bino bokomi na souffrance bokomi ko vivre na souffrance non ezali sumu te ko réclamer ou eza droit na yo maman au moins la loi mususu dans la famille et ça la famille mususu dans la loi établir basi ba ko balate basi ba ko sepela balate basi ba ko bongate basi ba ko sala wana pe konate basi ba ko tanga ba classe melaité ba loi mususu eza établir va établir que non eza ba koko ba sala makamoko boye ba sala makamoko ba alliance moko boye ba koko so ba sala ka et comme quoi affecter une ba génération mususu ba 4e génération peso kita siko soki ko tunzambe oyo Moïse qui mosala nzamba tsaki loi o ezaki nzamba reconnaître ki yango pezala ki bande ko sala mabongo mais za batu mo bateli ba ko changer loi ngo alors prière na yo e ko changer loi nyonso tout o ezali ya famille na yo loi famille bobonga raté prière na yo détermine e ko changer loi oui, parce que nzamba pesi ba na wana ba maman na ba 5 filles na raison ba femme on a raison yo pe ako loi wana o ba établir la famille na yo oza na raison ako ko réclamer Seigneur Bible lobi que non yo boy ndenge ninga la zo vivre makambo na boy donc femme eza karaté que non o latini puta to seulement to mona ba tozomona ba bêtises ebele na internet excusez nga na loba po tozomona ngo ezoza la miso to kimengo elekaka liboso no atotala kango to okende place mona matanga oyoka kaka na kende matanga mo babeta lisolo mobwe na no mona ba titre na kipa kité mais na mona ka lisolo donc ba bêtises ebele non femme ezaka wana te femme okoyi ko telema oza na droit kokota na société nyonso to femme telema moi si telema réclamer o ezaya yo réclamer droit na yo okoki ko changer loi eza ba loi ba lobi que non et loi oyo eko sala beauté mais yo o télémobi te ngai na osala bona famille na biso bato atonga raté na famille na biso bato abonga raté ngai na kotonga na kobonga c'est possible surtout soza sous nzambe c'est possible pour loi o nzambe moko atablaki à travers Moïse mais il moko a changé abi que non était baza na raison yo kasi ti bana ba jeune sœur na ba femme wana 5 ba ko ya ko déclarer et pas Moïse nzamba ba kité nzamba sa yebaki bazoya et ça prépara ki pe ba kale ko ko zala nango mais ba telema ki bazaki déterminé que biso to kozabilo ka papa na biso nde yo posa déterminer que yo otinama na sela mokili o ko sepela et ça c'est un encouragement c'est un courage et c'est une détermination dans les kambumo ko wana pe kuna et ça qui est impolitesse ko déclarer loi ko réclamer ba droit na yo et ça qui est impolitesse ko déclarer o eza yo non le loto comment on et a télémeli biso et qui impoli non makamso comment kosa et ça qui est impolitesse et ça qui est impolitesse ko déclarer ko réclamer loi droit na yo et ça qui est impolitesse et ça makamsusu même ata partout zali so moni aux intéressés na ngote ko déclarer to moni ko salela no makambo ngote bazoloba eza qui est impolitesse pour le loto zo kota ba erreur rebelle oh rebelle au sali rebelle au commis rebelle non est-ce que ça rebelle il kamona na moni ke no ko kala ngo sala ngote bo forcer mutu est-ce que ça rebelle non ils a rebelle pour kokanote olo ki no sa bêtise olo ki no sa likamoko boy ozo murmurer o sa la pose pesa mutu mais yo moko na kati na yo oza na sengo na ngote ozo murmurer ozo ko blasphémer même na Saint-Esprit o ba tindo sa likamoko ezali sumu alors ko réclamer to ko loba ezali sumu te détermination
na likambo yo lingi, na likambo eza ya yo, na likambo lingo sala détermination. OK. Détermination. Et ça, nous sommes avec autorité. Nous sommes avec autorité. Nous sommes exhorter, prêcher. Avec autorité, mon katinaï. C'est qu'au temps qui autorité, on est manifester. Au moins, on a déclaré, on a qui impolitesse. Non, c'est ça qui est impolitesse. C'est ça qui est non. Azana qui autorité. Oh, mi ba, oh, na anglais balbaka, na français bazo ba femme. Na lingala balobi mwasi, na anglais balbaka woman. Women. Donc, ce que tu es women, men, ils ont mobile. Donc, women. Il y a la bâtisse, il bon qui mobilité katinaï. Qui women, on appelle ça, eza katinaï. Amen. Eza qui est politesse. Na femme. Liza makamsu mi bali ba okokate. Nganom to kokango. To mona ki président ya vice-président ya mboka moko Afrique akoka ko critiquer ba congolais ba silika ki ta critiquer ki ta ba ki ne ka vérité si ko vérité est blessée nango vérité est blessée parce que so est blessé etika la carte na ko blessé so est blessé faut pesa ma kasi ko ya ko changer yango na ngina ba femme oza na kata Congo nzali tozo baka nzala tozo salani o me mama oko telemangano toko kata bilanga biso nyiso tutu to sala kalika momoko te na koza motei me na kata kabilanga bravo na ndeko lezer to komi wapi na moni auti ko lakisa bilanga na ye dollar alobaka makambo asala kango auti ko lankisa bilanga o ezali bilanga to komi wapi donc eso to ko lia lobi to ko lia ba pomme de terre o ezake ekuta na bilanga to komi wapi bravo ya kolesa Congo to na 90 millions de personnes à anglais saka moto moko donc ngape funa ki esa bilanga na osani tam su ya salini asa bilanga ya pardon ya nini ya nini wana ya pomme de terre tam su nga ko sa na ngai ai yo ko sa no matungu wana sali ya ndembi wana bokoli soso boko femme to lesa Congo femme partout aux alliés monoko nyoso to okoki koza maboko makambo mibali ba okokate yo sala ngo telema zala déterminé oh non kendo sala boy c'est possible basi yo bazaki déterminé ba ko zwa o eza bango elo nini l'accès ke ba ozwango eloko nini l'accès ke ba ozwango parce que zala bato opeke non avant papa na mama bakufaka abota peka bana basi bazwaka ba bomengo wana te ekenda ke pa batimusu ba frère na bango bana kansi kazi soki bana kazi ba cousin ba cousine bilo moi bon bana ba yé ba leki ba yaya parce que eloko nini elakisaki ke baso ba kende tik et pas Moïse et lokolo qui était pas dans mutuali kolo sommet likolo o kende ko déclarer et mingi bazaka msozo mimire kana c'est azo mimire na c'est luke ko malikolo ba mat et bon bazo mimire te bango ba mimira ki te bazaki déterminé ba yé confronter femme ezana ta oyo faut ko affronter. Et là, comme si faut penda confronter au téléméliango. Oui, au téléméliango. Tout le monde, même na kata, na Ukraine, moi, si mon quoi député, bah, c'est au Minduki, à télémi, à Minduki, na kani photo, ils apprêtent à kendo robunda. Pour défendre, aux exam, ma belle naï. Moussou, soit qui miss. Bate photo na miss, bate photo na Munduka, simi. Azo qui nous défendre, aux exam, femme, lève-toi. Kendo ko défendre des a oezayo to vanda ka te ke no te ya sala ki boy ya zongisa ki boy ya kenda ki boy distraction les bana bazokufa tozo bana bazokufa peuple zokufa nzale zali femme telema to kendo kata bilanga to kendo sala eloko moko boy oye ke ça ki elima un plus na mabele na yo partout femme munoko nyoso to mwasi ya munoko nyoso to kende ko sala oye ko ma un plus ya mabele na yo. Oui, et l'homme sous yango wana. Donc femme kende telema. Point moussous d'engena lobela. Ya point moussous d'engena lobela. Deux rois 4.
na 1 tina 7 na 2 roi 4 1 tina 7 mwasi oyo azalaki veuve mobali akufaki mobali azalaki na banyongo balingi baya kobotola bana na ye bakende na nini na esclavagisme bakende esclavagisme ko bakende kosala mosalaka oyo ekoki kosalama wana parce que papa bango azalaki na nyongo mwasi oyo atelema bino jamais 2 rois 4 1 tina 7 mwasi alobi jamais ya ngai baokende te mwasi alukaka solution na nyonso oyo ekoki kopesa ye solution na nzela mabe te na nzela mabe te na kindumba te na koyiba te tozoba bafemme de prière basi oyo batelemaka balukaka na motoki na bango elo oni asalaki amonaki akokaki te akoluka mosala nzambe Élysée akoluka Élysée abitala mosali bali nanga azalaki mosali na yo mosala nzambe akufi balingi bazwa bana nanga bakende na kosala bakende bakoki na kibowumbu alors nga non permettre te il faut lukelanga solution Élysée atunaki oza na nini naza na huile ok defa bavase ya baneba na nyonso ya bavoisine bavoisin na nyonso defa bavase vide mafuta oza nango bandaka kotia so otie na vase mafuta naka mokie otie na vase etondo oke na vase mosusu otie etondi oke na vase mosusu otie etondi la resi atuna Élysée asala nini eza bitekango futa nyongo atekanga futi nyongo balane bakomi libre alors na lobani par là femme yo komi ma solution moi so aluki solution pour la balane bakende esclavagisme te aluki solution pour la balane bakende na boumbu te alors moi si telema pour la libota no eza na boumbu na makambu moko boye wana pe kuna ta mususu domaine moko boye eza na boumbu yo koki kotelema pona koluka solution na boumbu wana ko telema eza na boumbu na prière okoko koluka solution na prière tam su boumbu moko la famille na bino nde na lobaki liboso ke non boko avancer te bo baluka na rompre bo ke pesi moko te ka bon alors yo ko koluka solution na prière ya kolongola ba loi établi ya kolongola ba libota no na kata esclave na boumbu bazali o mema bango na liberté soki pe bala no yo zaki na boumbo longwe babike lokwa to raté yo bana no bakota na boumbo na te prière na yo déjà eza lokwa mafuta no te ka somba bana somba futa ba nyongo wana na prière na kokata makambo wana pe kuna pona nini pona oza na boumbo te alors moi si telema moi si ya partout ozali telema okoki ko changer nation okoki ko changer makambo mibali bazo kokate bakoba na Congo nzala ba oh mboka moko riche bazana nyonso mais bazanga pe nyonso alors si koma ele tozo pe libanda tokoki kozwa nini tokoki kosani tokozonga pe na mabelamba koko tokoki kosala akoto photo lia biko nyongo libungu nde balabaka eleki nyongo akolata sikoto olia na ndenge nini ngana ke koto na gauche yo ke na droite ya ke na gauche alors moi si telema zala vraiment moi si okeno au simbara ndako moi sa simbara ndako ezakaka ndaku na ote mabele na yo pesa ndaku na yo mabele mboka na yo eza ndaku na yo alors koyi ko simba ngo koyi ko sala ngo koyi ko sunga ngo na domaine wana pe kuna vraiment wana ezaki exhortation nanga encouragement nanga na ebite ndenge nini yo kozwela ngo donc moi si zala déterminé na oyeba d'abord yeba no eloko lingi d'abord yeba no eloko na yo et zala déterminé na kokende ko déclarer pe ko réclamer yango soki esengi ke bakale ezali telemela bakale wana ezali sumu te bana basi o batelemaki o eza ya bango bamonaki ezalaki ya biso alors photo zwa yango bazwaki yango otindama na se na moi ote pona konyokwama te otindama na se na moi ote pona kotalaka bato misusu te non zwa courage ok bota courage telema na domaine nyonso tu ezala facile te soki basi o batelemaki ezalaki facile te parce que bazaki bakendaki liboso ba leader bazaki ebele
mutu moko akoza mutema malama mutema mabe azangaka te jalousie o jalouse azangaka te na kati wana ba o bazaka mutema wana makasi bazangaka te bakokai kotelema me basi wana babwaki kokende batelemaki babike no eza ya biso tokorécupere yango eza ya biso tokozwa yango e Moïse amonaki te ayoki boya komi ambreme komi ake kosini koconsulte Nzambe amemi kawana epa Nzambe makambo eza sous niveau na ngate Nzambe olobi nini Nzambe alobi mais baza na raison et mais ça la raison c'est que loi au coup de Nzambe o ezaki établi par serviteur de Dieu Moïse Nzamba y reconnaît qu'il loana yeba qu'il loana mais yemo ko soye ko chanzango mama telema moi ezaka moi mars te to la tili puta to binité to meli to langwe non moi ezali moi ya osalani au chanzeni au porter un plus ni donc c'était ça sœur Marie-Grâce nangai na senga la binobo s'abonner vraiment massivement na Marie-Grâce Taylor TV aussi bo tobo sanate ko soutenir moi na mboka o asali marque ya bilamba na ye marque ya bilamba nezaka te to moni nde to mona ngona bilamba neza vision za munene vision esengaka vision et elle quoi moi na soka botami elle quoi so mona so botami esenga nini esenga batubele esenga ezosenga aide na yo alors MG Star Boutique so que na Instagram obeti MG Star Boutique au mona page yango pardon MG Star Boutique officiel na Instagram au mona page yango so que na Facebook MG Star au mona page yango vraiment ba jogging na biso na qualité ya kitoko bo consommer yango vraiment ezala bien wana ezaki Marie-Grâce abonnez-vous na Marie-Grâce Taylor moi si téléma moi si zala déterminé moi si to les samboka moi si to songa mboka yango wana vraiment ezaka te ke to vanda banda koute maile tozozwa guerre ya Ukraine epesa biso maile na ki lisolo papa moko asala 45 ans noir moko la petite famille babeza congolais asa plus que 45 ans na kata Ukraine to ni mette ke guerre ezala azobima compte à banque etikali pour un eza makamba sauver vie o kufa kumputu abimi na Ukraine ka ndenge wana donc couronné beta ki atobekte couronné beta boy to koma ko banga biso to kufa donc lobby to ebite nini ko ya na mboka yo zali te nga za Angleterre na ko kata bilanga merci bye abonnez-vous merci ba maman nyonso mbote donc c'était ça Marie-Grâce Taylor abonnez-vous na Marie-Grâce Taylor TV merci nzamba pambola biso partagez vidéo likez aimez tozonga lisusu bye bye.